Izo salema na mokili Tokyo belango Deja ba emilia biso pe ya tro ba ebiango Soki to sale loko te itoko monango La police américaine sikoyo penza balekisi Racisme narcissme sikoyo Matondo mingi bandeko balandi na rolika ete tango nyonso tokutanaka biso na bino na kati ya etando ya Vuvamu Télévision soki bomoni lolenge ingolakisa ete tata pero baye kotalisa biso lisusu émission pe maya mutuya oyo tango nyonso balengelaka mpona bomoi ya bana ya bato na ntina bongo so ya kotalisa bino lolenge kani loposo pembe na manaka na ye nyonso asalaki na lolenge oyo akumbelaki makambo na kati ya mokili na biso mpona kotalisa biso ete ya solo mikili ya poto ezali bongo susu mikili tobenga ata paradis sur terre toyebi te ke ete mpasi to mpe minyoko ekoki kozala bongo na susu na mikili ya poto tomonaki bayeli biso ya babuilding na bango na ba image to pe na video to pe na ba photo ba lolenge na lolenge batalisaki biso ete ezali mboka oyo yaka toujours na ba solution tomoni ngambu ya États-Unis d'Amérique ba film nyonso totali tomoni ete bazali bato oyo baportaka solution bato bayoki nzala bango baye po bango bazana bango kuna na abondance ya lolenge na lolenge ingela sa ete minyoko kuna na mikili ya poto ezate nzokande na nzela ya Vuvamu Télévision kolandela bongo susu mateya oyo baza bonso kote biso pene leko tokomi ya bozipoli maemanso mabombama nde na ntina wana fumuki mbangu baye susu koinspire epai ya bango mei nesonya nzila po ete basala etando oyo ekotalisa bongo lisusu na molongo mpe na mokili mobimba maye mazali kosala mafio na eleko oyo nde baboti likanisi ya kosala bongo tobengi émission oyo bosepelaka nango makasi face B de l'Occident oyo ezokende kokundolela biso maye oyo loposo pemba ekotalisa biso te kasi aye bongo lisusu komonisa yango bongo lisusu na nzela ya Vuvamu Télévision mpona kotalisa bino ete na mikili ya poto oyo nyonso batalisaka bino oyo nyonso balakisaka bino ezalaka bongo lisusu lokuta kasi réalité balingaka so komonisa yango te nzoka nde mpe kuna baza na babidonville na bango nzoka nde mpe kuna baza na baminyoko na bango bamisère bato bazolala nzala bapasi mpe minyoko nde na ntina wana biso mosali mwa bino tokendaka ntango nyonso mpona koluka bongo lisusu bilili to mpe baimage oyo ekopermettre bino bokoka kozwa conscience mpe mayele mpe boyebi ya nyonso mpo epermettre bino lobi to lobi kuna bomoi na bino ekoka bongo suki kozala malamu nde na ntina wana biso na bino tobetaka nkota moko mpona koloba lisusu ete face B de l'Occident aujourd'hui ça va se savoir tokoyeba soki ya solo to mpe lokuta nyonso oyo batalisaka biso ezalaka bongo lisusu na lolenge oyo tomonelaka yango na nzela bongo ya film to mpe ya bilili oyo ebele ya bilenge bazwi bamakoki na bango ba 10 000 15 000 20 000 dollars basengage na yango bapesi yango epai ya bato epai ya mercenaire mpo bazwa yango bakende kaka uniquement mpo ete bakóma na mikili ya poto nde na ntina wana biso toye susu mpona kolongola lisusu makanisi wana epai ya bilenge mpona kotalisa bino ete lolenge wana eza lolenge ya malamu te mpo ete mingi bandeko baza kuna na kolika ete na baimage euti koleka na baémission euti koleka totalisi bino lolenge kani pasi mpe minyoko ezali bongo susu kosalema na mikili ya poto nde lelo tosepelaki te tozala pena na plateau na niveau ya Vuvamu Télévision tolobaki te tokende nanu kotambola tocontemple nature africaine tolakisa bandeko végétation bino bozomona na nsima na ngai lolenge kani nature ezaleli paisible mpe eza kimia ezozanga kaka biso bayi oyo tokima po toya totya maboko po ete tokoka bongo kotransforme nature na biso ya kolia ya malonga ezali ya komela ya malonga ezali ya kosalela nyonso ya malonga ezali nde na ntina wana biso na bino lelo na kati ya manaka na biso face B de l'Occident toye bongo lisusu kotalisa epai na bino loposo pembe a déclaré du poison dans nos assiettes elingi kolakisa nini du poison dans nos assiettes eza sani oyo esengeli batiela bilei oyo bato bakolia kasi ntango moto adeklare ke batielaka biso nde poison na kati ya basani yango nde ezokende na niveau ya koboma bino ya koboma bango elingi kolakisa ke lelo baoccidentaux ebele bakomi kodeklare na aliment na bango to mpe na bilei oyo bazolia mokolo na mokolo
bilei o bazolia mokolo na mokolo elingi komonisa ete ezali bilei ya malamu te ntango na esongi nzela fumukusu kia muzala pa na ngola baye batalise pa ya bato ete bilei wana bolia yango te po ete bilei wana ekokumbela bino babokono to pe maladi oyo ekokende koboma bomoi na bino bokozala na ntango molai te bovivre na kati ya mokili bosala makasi boliaka mingi oyo eza naturel kasi lelo biso na bino tozokende kodécouvrir bango moko nde bakoloba yango biso te bango moko esengeli batalisa bakomi kolela na bilei nyonso bazolia kasi yambo tokota pena na bozino manaka na biso esika na régie po ete bapesa biso élément oyo kotalisa biso lolenge kani loposo pembe azali bongo lisusu kodéclarer déjà du poison dans nos assiettes matono mingi esika na régie matono mingi bandeko balandi na kolika ete bomoni déjà moi aperçu ya makambo tosola biso na bino lelo tokomona que lelo bomoi ekomi tellement artificiel na mikili ya poto bazwi bilei bakomisi ya bapesi yango epai ya bacommerçant commerçant aza na posa ya mbongo aza na posa ya misolo aza na bosenga akwa bongo osala bomoi na ye nde na ntina wana azwi bilei baindustrie agroalimentaire bazwi bilei bakomi kotransforme yango na lombango po balona na lombango babokola na lombango batransforme na lombango na forme mpe ya conservation ya bilei yango ezobalana te mpe elongo bani mpenza te nde botala lelo ekumbi pasi mpe minyoko na kati bongo susi mabele ya Europe bilei nyonso bazali kolia ezali ba transformation chimique on azoloba eza chimie industrielle na sens ya koloba ke batie ba produit oyo elongo bani te babakisi ba vitamine babakisi biloko mususu po eluka kaka epesa volume na biloko bozolia tango mususu ozomela jus d'orange mais na kati ya jus d'orange oza na 2% to pe 3% ya jus d'orange oyo bapesi yo mais oyo nyonso etikali 93% 97% oyo etikali ezali kaka uniquement ba produit chimique oyo basali ba mélange pour permettre bango bakoba bongo kotekisa biloko na bango bokomona peke na kati ya kobokola wana to pe na kati ya kolona pe na kati ya transformation nyonso bazo utiliser ba produit chimique pour permettre milona to pe banyama soso libata ndeke nyonso to pe ngombe po akoka kokola na lombango po akoka kokola na lombango nde ekumbi babokono mingi toyokaka awa la grippe aviaire eye kaka pamba boye te eza donc tango mutu ale soso eza na ye normal mais na baproduit oyo batie epai ya soso oyo balesi soso esali ke tango mutu akomi kolia bilei wana ekomi kosala infection epai ya mutu ekomi kokumba mutu na liwa na lombango ça veut dire que produit oyo batie kati na ye eza tellement toxique na nzoto ya mutu produit wana misileli te donc vitamine batie wana misileli te ekomi sous toxique epe ekomi dangereux na bomo ya mutu oyo aza naturel donc automatiquement ekomi le malade lokola ba grippe aviaire et pas ba ngombe to monaka ba malade lokola ba vache folle donc maladie wana soki ke yo lie bilei wana to pe musuni wana oyo ya ngombe ekokumba yo na ba maladi yango nde ekosala pena malamu te nde batata pe ba mama yambo to ko ba na makambo etali bongo su chimie to kende biso na bino po biso to loba mingi te tokende biso na bino na ngambu ya video po video etalisa biso maye nini penza tolingi tosola na bino pe bozindo na yango mpona kotalisa bino lolenge kani bazali koexploite baproduit chimique na kati ya baindustrie na bango ya komela to pe mingi bandeko balandi na kolika ete ntango tofandi biso na bino ndakisa bozomona lelo baye ebele na mikili misusu baindien to pe bapakistanais na ba chinois ba ye awa na kata mabele na biso Afrique bakomi kosalela biso ba jus bazo salela biso wana Fanta au vrai goût d'orange au moins na salela ba jus mususu za couleur ya bleu jus mususu couleur ya rouge jus mususu couleur de ba couleur ekomi kili tina ne ya jaune au côté oeza goût ya nana oeza goût ya pamplemousse oeza goût mais bino mo bolandi na ba colorant pona ko colorier musuni même tina musuni po ezala susu na lolenge oyo donc faut ba colorier yango ba kei tina niveau ya ko transformer ba jus d'orange to ba jus nyonso bozomona wana eza nango uniquement colorant ba tie ba vitamine
bino moni ba komba vitamine ba chewana elingi kaka kotalisa ke bilei oyo bozolia ezali na notice na yango tango bozolia batie ba ingrédients oyo eza na kata bilei wana bandeko balandi ata bino moko toliaka soso mboka bien mbisi ndenge tozwi na ebale nzambe alobiki na ifo tolia ye mais siko ndenge nini ba produit chimique se retrouver lisusu na kati wana ba produit ya conservation ekei na niveau ya koboma mutu botala bino moko degré oyo ezosalisa bongo lisusu panique na kati ya mokili lokola ezali bilei oyo esengeli bato balia botala lolenge oyo bango moko bazali bongo susu ko se plaindre ke mai nyonso oyo bazolia elongo bani te tata na bana bakei mpe na magasin basali mpe bacourse normale me batali malamu ete biye oyo esengeli na biso tolia yango te esengeli na biso tokoka bongo kolia mpo ete oyo tozolia nyonso tu ezokende na niveau ya kodétruire bomoi na biso détruire la santé na biso. Donc ça veut dire que d'ici 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tokozasuna bomo ya malonga te automatiquement ba hôpitaux na bango ekotonda na ba maladie ba développer ba système chirurgical ya ebele pour na koluka moyen kaka ndenge nini ya coopérer mwana za na 5 ans 6 ans asa ajuda donc ajuda déjà na fils que 3 ou 4 opérations dans nzoto na ye mwana ya 5 ans à côté 10 ans 12 ans ba opération chaque fois o kiste kingandi o kiste boyo ba kiste ngo eza dû na nini ba graisse o ezobima donc tant bozolia bilei tant bolie yango ekei na kati ya nzoto lokola nzoto ba anticorps ekendaka na niveau yako bundisa ba corps étranger nyonso lokola kisi wana eza corps étranger na ndenge côté na kati ya nzoto il faut luka forme ndenge nini ko bimela yango ndo moni zo créer ba kyste on mona tam sous mona zaka mona ba ke pasole awa ba misaka kyste ba ke pasole awa ba misaka kyste mona avimbia ba ke misaka kyste pona nini ba produit chimique eleki tellement na kata nzoto de dénaturer mutu a source naturelle te mutu a commis artificiel même na ba kisi naturel moyen ba mela yango ezati donc automatiquement bazokende mingi na ba kisi otobengi eza artificiel oyo bango ba industrie chimique na bango to industrie pharmaceutique esali pour s'adapter na nzoto na bango nde botala lolenge ya boyi lolenge ya maladie wana eza tellement ebele que ko développer ba cancer na kati ya bana ezoke même tina au niveau ya ko bebisa mwana komi ko bela liboma kaka ye moko bonenga fandi boy soka lelo ko moko songolo pakala omona donc facilika faut tomboka avant donc vous m'amener a comme nerveux mais le cola ezana mikila poto ba obenga pesa ba kombo mususu wa comme ce qui est exophrène plutôt omona mwana ako tomboka pam so zaki apa na sote biye mwana azobela dali boma mutune zo sa susu malamu te mais na esika batika bazo continuer kaka kopesa bana bilei yango bazo continuer komelisa bana biloko yango ba bonbon ba industrie ba bonbon ndenge zo détruire bana bandeko balandi na reliquia totia élément ya suka bongo to ya biso na bino to beta nkota moko po to kende bongo susu na ko conclure esika na régie po ete ba kwa bongo talisa biso nini penza biso na bino tozo sola mokolo lelo du poison dans l'air assiette na assiette na biso te mais dans l'air assiette ya ngonde mte komi ko nyokola bango bile ya malonge za suste esika na régie po pesa biso lisusu du poison dans l'air assiette na bino bat bolia rango pe c'est dans vos assiettes esika na régie. Pour l'obtenir, il lui faut du personnel pour la cuire pendant des heures. Matondo mingi na kolika biso na bino tolandi pe to sosoli malamu. Tangu ba bilei wana ezokenda niveau ya kopesa bato bokono. Ke lelo bazana difficulté ya ko arrêter yango. Lelo bazana difficulté pour se nourrir na niveau ya Europe. Kolia bio et comme les bango très difficile parce que les produits bio ou naturel est extrêmement cher. Les lots comme une difficulté il y a biloko ya kolia
bakomi na difficulté pour être avenir na bango bamoni que dans danger. Ba parents bazalaka na danger mais lelo bana ya lelo ba parents bazomona pena que non bana bito bazana danger. Mais bazana isika te ba obwa que la tamsu ya kolone la moi ndunda. Ya kosala moi mukala. Ya koboko la moi basoso. Pokuna bandako ezaka ya étage ndenge bango ba pigeon ba bimara na bango. Partout. Na maipe ekei na niveau ya kobeba. Mai eke na niveau ya kobeba. Si on a mai oyo ko zoputa msusu osopela ka ndunda na yo, mai déjà été déclaré déjà sur eau douce, même ba rivière amitié pour ba industrie chimique c'est liquide déjà, ils ont boire ba déchets na on akati. Donc na mu PPP est commis très toxique. Donc il veut dire que les lotang oloni na mikila poto, ozali susu na possibilité te que au lien naturel, il faut l'industrie agroalimentaire, basaler la haute bengara, engrais chimique, vitamines lolenge pour permettre milona wana et quoi bon susu kubota malolenge sengeli. Bon mona que même mitiopi na kata mabele na bango est comme rare parce que mitiopi nde mutake na niveau ya kosala reproduction na kata mbele azoboti ça te pas azolia kolia na enenga azolia na penenga azovivre na kati wana azobota ba vitamine songolo pakala pona mabele po apesa richesse ya mabele même michopi na kata mbele na bango bazali suspenda ya malonga te lelo batu bakomi konyo kwama fumier ndeto bakata msuko na zoka fumier kaka ata zongo ya ngombe to pe ya ntaba même oyo ya bangulu nde basela kata msuso na Congo. Mais pas na bango pe comme difficile parce que bango longo balia kanine bangomba balia kanine balia kaka biloko ilongo banité. Donc ça veut dire que comme extrêmement difficile pour batu basala to benga tamsusu industrie agroalimentaire naturelle. Agroalimentaire naturel c'est très difficile. Si comme biso on a zongi penza tango bango bazolia biloko epola industrie agroalimentaire bango bazoba que non du poison dans nos assiettes ceux qui bango moko ba loposope ba na capacité ya kopesa bana na bango to bandeko na bango bilei yo ete détruit ba bomo ina bango bilei ete détruit ba bomo ina bango siko to mitu na mutuna siko o elongwa kuna o ngombe soki ya nini boy o mbisi soki ya nini o te wuti na ba boîte de conserve o e wuti na place boy wuti na boy wuti boy to mitu na siko mutuna qualité nini siko yaka awa pe na forme nini soki ya bango bazo ba kita naturel eza kutu moi fraîche o bango bazo sala eza da danger pona basani na bango pona nzoto na bango siko au contraire siko batindaka siko awa bandeko na ngai bomoni ke ne sika wana to kopesa ne soyanzi la raison ete totika kolia bilei o ezo wuta libanda pour lelo commerçant dans posa ya perte te commerçant atikala kolinga perte te commerçant oya lingaka ezalaka bénéfice ce que vous imaginez que balobi que non banyama wana to pe bangombe wana eza na vache eza na maladie à vache folle et sengeli kolongola on na kata ba ferme et sengeli boboaka yango ça veut dire que yemoko fermier wana à subir perte wana sur la sali perte wana ça veut dire ka kwei mais rolinga ko ya bongotin ben industrie ezali ya kozwa bangombe na ye ayebi ke no babola e africain bazali azu ya mbiloko wana eyeti awa batekisi yango awa bino pe weleli yango azu ba soso oyo na grippe aviaire oyo na maladie oyo longo banité bazu ba soso wana bakeiti na niveau ya koya na ngoti awa o bozoka basoso o bebembedule o mona soso tala munene mais na ebité ceux qui se sont pas na goût ceux qui pendenga nini mais mona dabi ma pembe donc eloko mo vela c'était que non eloko wana taki na makila elongwe banda Europe eyeti awa. So ceux qui va déclarer déclarer du poison dans nos assiettes. Si on a mituni mutuna dans nos assiettes à nous. Assiette na biso siko bazo tiela biso nini. Po bito ko kolia na biso comment on dépendre na bango. Au moins ba muso zo ceux qui ba benga ceux qui ba corne bœuf.
biso tozolia ba sardine, biso tozolia soki ba saucisson na ba jambon na ba boudin, nyonso bozolia wana. Est-ce que boza sûr que biloko bozolia wana elongo bani penza pona ba santé na bino pe na bomoi na bino? Mais na rolika te. Soki elongo bani te pona ba santé na bino, yango bomoni biso tozosenga epai na bino. Lelo tosenga on a niveau ya face B de l'Occident. O ezotalisa bino ndenge ni loposo pembe azonyoka makuna pona makambo etali kolia. Donc ça veut dire que bilei ya malamu te dans na mikili ya poto. Donc biso awa toza na bilei ya bien. Bilei ya kitoko. Yo ke zo mboto no na kata ebale. Ebale kutu nanu donc ngai. Siko oke kozonga na kata ebale oye nango okausi yango te pe ole yango. Bande ko balandi. Lelo biso na bino. Toyaki bon ko solola. Pour ko test. Ezaka bola musimakani ici éveil ya conscience. Totika kolota mikila poto. Bobenga bande ko bazana poto. Ba bisa bino nombre d'opérations. Nombre d'opérations. Oyo basalaka batu. Pona ba kyste myome, pona eleli ya mabe. Botuna bande ko bazana poto. Eza na maladie moko te, même coronavirus ezoboma autant que cancer te na mikili ya poto. Cancer ezoboma bana mike mikolo nyonso ezoboma koleka coronavirus. Mais ba otika la betela ngo c'était. Pourquoi? Parce que ceux qui ba lobi ba betela ngo c'était. Ba luki ba amplifier yango. Et ko sala nini? Et ko sala que mingi ya batu ba koluka susu te ko lia bilei oyo ezokuta mikili ya paya. Barolinga suko lia yango te parce que faut betela ngo c'était que ceux qui lelo bana bazo vivre bazo subir ba cancer bana bazana ba maladie ya lolenge wana eza parce que alimentation muteza mabe parce que mukolo mususu to keneta musu na ngambu ya santé to ke na olimbo ya olimbola ndenge nini maladie ya cancer ya kana kata nzuta mutu comme ça to limbola yango wana mingi to kopesa mbote pa ya tata nzola ndena passant to pesi bango mbote makasi mission santé elamu po ete kwa bongo sunga biso na kati ya bomo ina biso to ke na niveau ya ko développer ngo pe na kati ya face B de l'Occident. Mais ceux qui bazoni ngate ko lobela yango juste parce que bino ba consommateur boko ba ko consommer bazon di mala ba ndeko na ba continuer ngo ko kufa parce que bino faut consommer parce que ba commerçant wana multinational wana ba ba senga kaka ya makoki ya moni ba koloba na bango te tena tina wana biso na bino lelo to ki bon kabola makanisi to pe ko pesa mino information ete na mikila poto na basai na bango balelaka e koma nango poison kasi za ngo subileité netina wana biso to yaki na biso kaka komela bino sangonde bango bazolebela kuna yango te biso bino ke ceux qui bolingi bomilela so bolingi bomilela malamu boso to sala makasi biso to michela ba vitamine na kata basai na biso so to dépendre na bango na biloko na bango nde utaka kuna to rapeka na ba poison na kata basai na biso. Matondo mingi lelo na kati ya manaka na biso to pesi matondo mingi pena na balandi na biso nyonso ya vuva mu télévision ya mbonanu pe ba lingi ya yambo ya émission Face B de l'Occident wana to moni bongo kuna ngangunza mwese pe ngangunza ngonda pona nini pete ngangunza ntoto oyo tango nyonso balandaka émission Face B de l'Occident nde biso tozokende tango nyonso na kokundolela rabino pe balandi banso baibolanda biso mukona mukolo to pesi bino bambote na bisika bozali pe bokoba ko komela biso bokoba peta nyonso ko tala biso pe na chaîne YouTube na biso ba mwangisi samu vuva mon TV na tina ete eko bongo susu ko pesa bino bokasi matondo mingi na équipe technique sunga biso pona mukolo mwalelo to pesi matondo mingi pa ya tatansimba les superlatifs o tango nyonso basungaka biso pona misala miyemiso to sala bongo susu na kati ya ba tournage. To pesi matondo mingi l'équipe nyonso ya Vuva télévision ko bana DG bango moko kino biso banso na musala monene to sala na tina bongo lisusu ya komonisa bongo lisusu misala ya Vuva télévision pe komonisa misala to pe maimanso to sala et pa ya bandeko na biso bayindo na bokasi wana biso to kosenga et pa ya tata mokeli na 2 ans o to sali eza lokola ibandeli ka tata mokeli pa pesa biso bokasi po ete ekoba po ete tozala bongo lisusu bai oyo to telemi makasi na tina bongo suyo kopanza sango ya bikolo poso muindo matondo mingi biso na bino tokutani na manaka oyo ezali koya matondo kambo ezosala mala mokili tokyo belango
Déjà baimilia biso pe ya trop bayebi yango soki tosala eloko te tokomona ngo la police américaine sikoyo mpenza balekisi racisme narcissme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na boyi makasi bato bazotamba